Moi, je suis pour la proposition de cette loi. C'est une loi qui a quand même des multifaces. Pour moi, je trouve que ce n'est pas normal et c'est inacceptable. Et pourquoi la République veut s'impliquer pour que cette loi soit promulguée et acceptée? Pour moi, cette loi ne doit pas être votée parce que ça réduit la famille, ça réduit la femme. Mais il y a aussi les problèmes de funérailles. Pourquoi pas voter la loi fixant le montant des cercueils des cimetières? Il y a d'autres cimetières à 6 000 $, 14 000 $, 10 000 $. Et vous ne dites rien. Aujourd'hui, le mariage coûte extrêmement cher à Kinshasa surtout. Quand on dote selon la famille. C'est la famille qui décide. Quand ce n'est pas la famille, il y aura des problèmes, il y aura des répercussions. Si quelqu'un vient me prendre ma fille, le plus cher que je peux lui demander sur la terre, c'est le Coran. Il me donne le Coran, je lui livre ma fille. À la seule condition qu'il ait une bonne conduite et qu'il soit aussi musulman. Fixer la dot à 500 $. J'ai toujours été contre cette loi. Depuis qu'elle est... Bon, on l'entend parler, mais bien qu'on n'a pas encore voté, mais j'ai toujours été contre ça. Oui, c'est un peu comme un symbole qu'on donne aux parents. C'est un mérite parce qu'ils ont bien gardé leur enfant, on l'a protégée et elle est ce qu'elle est grâce à ses parents. C'est comme un symbole qu'on donnait aux parents pour valoriser leur fille. Je ne pense plus que la dot soit nécessaire parce que ça a perdu sa valeur en fait. On n'est pas des objets à vendre, on est des êtres humains. S'il s'agit de la dot, pour moi, c'est juste un symbole juste pour la famille et puis c'est tout. Je ne suis pas d'accord pour ça. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, merci, vous êtes bénis, vous êtes en partout dans le monde. En tout cas, vous s'abonnez, pour rater le route. Parce que nous avons déjà quitté dans 4 émissions où le peuple congolais a des places pour la solo, la vraie version, analyse à haut niveau. En tout cas, beaucoup de nulle part ailleurs. Donc, encore une fois, grand merci à Mike Ndenga, où tu as fêté anniversaire. Donc, mieux vaut tard que jamais. Donc, heureux anniversaire à toi, Mike Ndenga. En tout cas, vous avez belé, Gomoulabou et belé. En tout cas, vous avez déjà connecté. Branché à ce grand rendez-vous, il y a Makanisa peuple congolais au lelo, Tourubé Telisolo, Namona Mboka, Cédric Tidibiaza, chanteur de l'éternel, mais lelo, Touroko, Tanaïna, Katia analyse, to analyser, Makamusu, zone d'ombre, za et belé. Parce que jusque-là, tu vas dans la Katia, confusion. Tu aussi, maman, point entre autres, loi, Daniel Mbao, tu aussi, Mayango, tu aussi, Mayango, honorable, le gars na perchoir pour la maramutali polygamie. Donc en tout cas, on va en parler. Nous allons suivre dans cette émission. Mon amboka Cédric Tidibi Mbotena et puis Mbotena bato balanda biso. Mbotende kolanga pe Mbotena yo motozo landa biso esiko zali. En tout cas, kimia na nkolo e lutabino. Vraiment déjà dans l'entrée des jeux, biso isakaneti bisolo donc tozo beta tozo kabola makanisi kaka mingi kombo ya émission zali makanisi peuple congolais. Tout côté déjà na vif ya solo na biso lelo tout monde qui loi oyo ils ont laissé couler de l'encre donc loi ya Daniel Mbao oyo lelo a dit qui était dot enveloppe oyo il faut pas payer ça pour la libala. En tout cas il ne faut pas les cas $500 et non seulement il ne faut pas les cas $500 bah comme ça yango comme la loi lecture numéro ça là par rapport à proposition de loi. Merci pour na maloba. Alors na oloba boye. Na makambo etali loi wana na bandi nanu kopesa ngo coup de pouce na ngai. Na beteli nanu loi wana maboko. En tout cas ngai d'abord naza pour cette loi. Et lelo libala na mboka na biso ekomi la commerce ya moto. On dirait libota moko ezoteka mwana na bango. Bazobosa na mwana na bango en se mariant lobito musuli kamboko koya na niveau famille bokoluka pe lisongi pa mwana mobali wana o lelo bozo nyokola parce que tant déjà yozo balisa mutu na prix moko exorbitant eza ko nyokola ye tozo tenir compte ya vie sociale toza na lelo mwana mobali oyo bozo senga ta musu $3 000 pour bala mwana na bino
asalaka nini soki pe asalaka agagnera combien et puis soki pe agagnera autant. Il n'a pas que le mariage. Vie eza na makambo ebele. Omoni lelo ozwa okena ba tribu mususu bazo pesa yo d'abord tomeka ko porter na correction na langage. Bato baloba facture. Eza facture te. Eza liste de biens. Parce que tout le monde a non est-ce qu'il va pesa déjà facture à libala. Dans la facture na libala nanda. Kasi nyonso wana ezali déjà c'est parce que dès le début nous avons été mal enseignés dès le départ. Eza na ba mots il fallait pas toloba mais ba kotsa biso yango sans le savoir par ignorance. To comment peut koloba facture en réalité eza facture eza liste de biens. Neti po ngai par rapport à montant wana, moi je suis d'accord, je suis pour ezala $500. Mais est-ce que tu penses que parents azu mwana na ye atangisi na ba école ya cher yemo alobi kete à s'investir na kati ya mwana na ye so lobi bino boya bobimi kete botie loi moko boye $500 atali façon s'investir atangisi na ba université ti asilisi na licence mais obimi kete mwana wana na enveloppe baya basenga kaka pas au-delà de $500 atayo moko. Merci lisusu mais na olobelo moi makasi. Nazo informé na yo moto zara pour kobalisa bana na beaucoup d'argent. Nazo informé ope na décourager yo. Kanga ke moboti tango otangisa mwana na ye. Otangisele moto te. On scolarise son enfant pour na honneur ya yo moko. Honneur ya yo moko parent. Justement eloko wana bango ba parents ba ebité. Tango yo otangisa mwana o. Otangisela ngai te. Otangisa ye po na lokumu na yo ya kiparent. Toi tu dis que mwana no atangi, mwana na yo aza intellectuel. Siko o azobala enda aza illettré. Et po yo zo tout atolo ke o ya yo aza intellectuel. Siko bongam na obala mwana onde na za illettré. Batika kopesa ba raison mwana nga tangi. Bayeba ke tango otangisa mwana na yo otangisele mobali te. Otangisa ye po na lokumu na yo ya ki parent. On dira cette dame a étudié. Cette dame est intelligente. Cette dame. Tant bazolo ba bongo. On fait allusion à qui? Aux parents, au babini sambongo, batinda e partout pour que ndekoye kola. Et non na mobali. Donc mobali ngana ye na landi banzela nyonso esengeli kolanda. Na pesi bino dot na biloko esengeli na zwa mwana bino wana eza sous la deuxième honneur à liboso eza yo tangisi na mwana na au préparer les études ezali une partie à éducation parce que éducation ne veut pas dire les études pour nanda ko ezara classe te donc famille peut sa éducation classe peut sa éducation donc parmi les éducations les études ezali partie ya éducation. Et ce n'est pas que ceux qui ont autant de samona non lobake non ba lycée cher ta. On les a compensation ta. Bon le roi a dépensé toi s'investir na kati ya mwana. On s'investit. Non, on s'investit pas dans lokumu na yo. Pas pour ngai. Et puis à bénéficier na mwana le côté. C'est là papa. À bénéficier ka lokumu. À bénéficier te pour nani. Ta on a bali mwana na yo. Mais vie eza et salami na makambo te. Vie eza na ba problème. Ta ba problème roya. Ngape etambo kilo na kobando pesa ka pe ba contribution na ngai apport na nga pe goya eza bénéfice te yo lingi o bénéficier nyonso na libala c'est que soki o lingi o bénéficier kaka na dot to na mbongo na biloko alors so bozu problème ne cherchez pas le beau fils parce que bo calculaki ke to sila na nayi na libala to zwa nyonso o to lingaki na libala bon soki bozui à quoi bon problème soki ye bo senga susu apport na ye. À quoi bon, ce qui problème est bosser en sous contribution aussi là na libala pour bokabwane la kikuna. Mais est-ce que quelque part là on a moins compatibilité mon exact et surtout tous on a point on y a place à $500 parce que ce qui déjà balobi qui était plafond est à la $500 et qui commis déjà loi. So ce qui mobile mususu yé accepté na bien que famille ba pesi balobi qui était bon ça va $500 mais mobile azali na moyen na yé ACP la pesi $2000. Maintenant quelque part a bouki déjà loi wana. C'est mon bel wana azam tokanga. Ah merci to éclaircir boy. Loi etia marapo na moto nyonso. Loi eza d'abord nini? Loi eza lokola
nzela bacheli moto nyonso pona kolanda. Toto expliquer loi bongo. Eza nzela o ezo permettre bato balanda. Lo elakisa bato lo lenge ya kotambolela. Sikoyo balokoki koloba $500 etikali loi. Wana nde loi. Mais on n'empêche que na bolingo yo zalaka nango pona mwasi na yo. Opesa plus. Wana sko zo obuki mbeko te obuki mbeko le 500 te wana obuki mobeko te wana ezo dépendre na dose ya bolingo yo zo pesa mutu na yo wana eza sko makambo na yo obuki mobeko te mobeko za 500 bonga na lobi na nde na lingela mwasi na ngai je pense que kobale na 500 eza mukie na pesa plus wana eza yo moko consentement na yo ya motema na yo. Mais lorsqu'on dit $500, on fixe un montant, c'est pour permettre à tout le monde azala na makoki à kobala. Parce que ce qui est vrai, même pour na bateau yo, basala peut-être l'ora malongate. On dit que baroza na facilité à tout $500 babala. Mais ezali bango pas si bako que ça $2,000, $3,000 pour na kobala. Et vous voyez combien de temps? Vous mona. Cette affaire, il y a d'autres oyo na ebisio eza à la base. Il y a batebele babala raté. Donc tinenge ba fille lelo bazolela na ba église boni moi célibat ba pasteur ba koma okanga batu mususu ozana moni moi célibat origine nango ezande makambo ba dot o. Bien sûr mais une part na roloba église peut zosunga batu ta. Est-ce que dit que toute église a un mot à dire? Église est influente. Église isoke lobi lo mo boye batu ba balanda ngo ba memango. Yo kanisi lelo soki pena ba église ba telemi pena ba lobi bon par exemple nous appuyons cette loi. Obi combien de fidèles ba rozalape derrière les églises. Cette loi est rozapé en pleurs mon sousou. Parce que nde tozabo ndeko na ngai. Parlons-en. Ngai nazana $5,000. Sikolo par rapport ya ndenge makambo zo kendele lelo na kilelo. Libala ifona sala $7,000. Si on a maboko naza déjà na 500, plutôt 5,000. Naza obligé na beta sous mutu na baksa 2,000 na koksa 7,000. Si on a 7,000 wana to sa libala to silisi nyonso to tikali na eloko moko te. Alelobi to komolu quand même eloko olia. Or église étant église, ba pasteur ba ko bandoko cha pe biso. Bako coaché pe biso na lolenge ke frère. Mais normalement tant que vous avez un fiançailles bokenda bilo ba malonga libala. Na silisa. Ba passer ba seke ba encadrer bino déjà. Malonga libala za ma mususu. Malonga libala bazo la sabino nini bova na libala. Mais tolo bila tolo to simbi na nu point ya ndenge nini bova na libala. C'est malonga wana za incomplet. Bon normalement fallait qu'il peut ba ko tsara ba point. Mais je te dis malonga belé za la incomplet. Et belé pour d'abord, on a moto va tirer à pesaka malongi ya libala. Azana tabou. Est-ce que moto va tirer yate ya bateau ba okota na libala? À cause de mutatabu. À cause de mutatabu te. Loso fobe ngango loso. Yo loso eza loso na lingala. Yo zo lingolo bango na portugais te. Ba liga de te azamwa na nzambe. Akolo ba le dire le deux kwa na lem papa qui moi na nzambe n'exclut pas ya koloba vérité ndenge sengeli. Uza mwana nzambe oui siko kotange loko na kombo nango ezolongolo mwana nzambe. Ezolongolo mwana nzambe te. Au contraire, tant ozo tange loko na kombo nango ozo permettre batu compréhension et puis ba pied ba ndenge nini ba kotambolela. Yo mono ozo te ya batu oyo fo babalana. Mais za mambo muso ozoloba te non. Voilà. Sikoyo yango na banda ko beta sete na likambo ya classe oyo baboti belé bazobetela ratolo. Ma fille a étudié, ma fille a étudié, ma fille a étudié. Bon, je vous informe aussi que na libala donc on vivre vraiment tout temps en classe. Donc ça ne sert à rien ko betela biso tolo ke ma fille a étudié. Pour la libala, on ne vivra pas ce qu'elle a étudié. Oui, donc ça ne sert à rien. Il y a peut-être la tolo classe, il y a moi na yo. Ma fille a étudié, oui. Toi, tu penses que dans les mariages, on va vivre ce qu'elle a étudié ou ce qu'elle a fait à l'université comme faculté? Non,
On ne vivra pas ça. Le mariage doit vivre Magamoussou. Donc arrêtez de vous appuyer sur j'ai fait étudier ma fille. J'ai. Et dans le sens de l'élo, il y a des fois, il y a des parents. Au lieu de préparer bana basi, nako vivre, ndenge sengeli ba vivre na libala, on va préparer bana basi, ndenge faut ba lukambongo. Pourtant, ba otangisa nde pour lukambongo en fin. Mais les études ont quel but? Ah donc, bango, ba otangisa bango za pour ba lukambongo. Pour ba lukambongo, parce que na libala, revivre magambo otanga na classe T. Donc, diplôme na yo, c'est pour te permettre d'aller chercher la vie, ou te benga la vie professionnelle, boui. Na luka musala, na banda rozwala. Pour intérêt, ya bino batu balani, non? Et ça, pour intérêt, car ya biso batu balani te. Na ya famille na ye. Pour faut yebake, mbongo ya mwasi, mingi, e bandolia ma na famille na ye, mais yanga mobali, e bandolia ma plus na famille na ye, ke na famille na ngai. Peut-être yo, yebe logo anate. Moi, si sois au sala, ndakune oui, et bando bénéficier, mais bando zonga mingi na famille na ye. N'a expliqué dans illustration. La Bible dit ceci: l'homme quittera et s'attachera. Ah, ok, là français total. Qui quittera? Mobali nde fa quitter. Merci. Donc moi c'est s'attacher. Ça veut dire moi si à quitter. Donc, c'est que quelque part, toi, encouragé, peut m'aramouana, y a des baba, en tout cas, c'est $500. Papa, papa, ou en tout cas, je te salue. $500 faut les. Mais la vraie ça, biso déjà mi bali yoka déjà loi bakine la biso. Mobali nda longwa kana libota na ya keko kanga mana mwasi longwa kate. Donc ça dit malgré na ba ya famille na ye justement ale yo soutan ozoya yo et que souka na famille na ye. Ale ba juste ba sengi sumbongo dot isu ebele ba so bosana ke yo bango ba kolia mbongo na yo toute leur vie. Et comme à moko biso mi bali tokota ba conflit na ba famille na biso. Et comme appena banda bala. Parce que la voilà, pour ça bali a commis ya kuna. Vous comprenez? Mais ndenge nini sko ya ngai bino nde bozolia. Na ya yo toujours kaka bino nde bozolia. Toka ko sala rapé moi invest. Et ça la sko moi ra que moi si a sala se retrouvaka mbongo na ye kenda pe côté na yo. Parce que c'est bakara. Eza bakara, mais ezali, eza ya koluka. Mais mingi ezalaka yeso azo sala ekenda côté. Omona ka muke te, na keno na keta mama. Na keno na keta ba papa. Tanga zo kena na ke pamba te otike loko. Siko tan yo toute la ngatolo ke ma fille a étudié. Mais ma fille a étudié otangisi po na yo moko po na ngai te, otangisi po na lokumu na yo parents. Siko par rapport à la liste ya ba bia bazé koloba parce que dernièrement penga ki moi ba po mususu ko kakete koto ba sengi groupe électrogène parce que les mariage coutumier. Mariage coutumier c'est-à-dire toujours ça là loko eza lié na coutume. Mais si tu as la coutume, est-ce que coutume yebi laptop? Comment on sait un laptop dans ma balle? Coutume, est-ce que yebi groupe électrogène? Est-ce que coutume et yebi écran plasme? Comment on sait à 5 écran plasme à 5 abonnement à une année et puis bouquet à full? Tous ceux condamnés sous ce logo na oloba boy na batunyo sobalanda biso. La coutume ne se modernise pas. Moi, ma PDG bandi wana batu bazo moderniser coutume. Coutume ndenge biso to yebeli. Basenga biloko simple pour libala il faut ça la symbolique mais libalo ya lelo biso zo bala lelo eza sous symbolique te. Eza sous symbolique te. Libala symbolique bazo senga 3 laptops. Babakisi congélateur. Nyonso wana eza na kata symbolique te bino bo moderniser coutume. Donc coutume eza sous na vrai sens nango ya coutume te. Po yebisa ngai. Bozo senga ba biloko wana nyonso. Au-delà de tout ça, plus grave c'est que bozo mettre sous pression. Mobala ngo ya mu colonie, mobala aya kanokite fiancé ngo c'est ça des papa. Na biloko yo senge belé wana. Oliba yelongo dans une année. Mobala ngo sala ani. A gagné à combien? Pour réunir bilo nyonso yo senga. Mais peut mbala ngo soko moni ko zaba moyen te s'engager non te. Te papa mais to ko s'engager te pe sundenge nini? Agi peso kende te mon cher.
toko s'engager kaka na système ya cha mutu tokende kaka oko s'engager kaka moni basola yaka to vendre za moi mingi. Merci pour toucher pour na ngai na simba. Est-ce que oyebi ke bazemi ebele bana basi bazokumba eza na ba volonté eza pena eza ka ba accidenté ya d'abord zemi accident à la raté mutu azolongola bilamba na ye po atikala nu consciemment eza accident nini ya ça. Donc yo peno yebi ke nde na zabu na longwe pa na biso na matete na ke na hotel na maluku. Donc tu es longwa pa na bino na mutu no yebi ke hotel okomi olongoli bilamba bosali obobongisaki ale yo ye na suka na ngolo bina biso accident toza pa na mikete accident à la raté makambu yo za go sala ebaki ke bota kazemi comment ko benga ngo accident za nini imprévu bino déjà donc bosa makambo ana eza déjà parti à prévoyance bosali est-ce que ceux qui pas kawana pe ba ko sala ngo pe loi obali mwana batute et que angosé bon logo la nanu tokomi na point wana te na kosimba ngo penza nanu te mais na ko toucher ka mukie soki ba osala ngo loi en tout cas eko tia pe moi discipline hein et tia pe moi discipline na bato belé o ba otambola d'une manière désordonnée genre en gros c'est moi na bato obali loi est obligé obala eko tia pe moi discipline mais côté kuna na osimba simba opena penza lelo te parce que ngai makambo ya libala oyo ezaka quelque part lié pe na ba consentement. Est-ce qu'il était important ya ba lukaka était ba komisango ba légiférant et comme kaka loi? Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord commencer na campagne moko ya sensibilisation ya conscience ya batu mais aller directement pour komisango mbala moko loi? En tout cas na congolais otozali sans loi totambola te. Na Congo sans loi totambola te. Yo yebi biloko bonyo yo fallait to bongisa na ba congolais e banda na ba campagne mais suka néant. Na Congo ba biloko wana ya ba campagne ça ne passe pas, ça ne réussit pas. Na Congo sengelika soit fimbu soit rigueur moko ya makasi. Donc il faut que kendele boye. Honnêti boye. Déjà zomona tozolo ba ke eza loi mais ba te belé déjà ba hotelemela o eza loi. Si go so ba ba campagne na linga yo. Mais apparemment la loi na moni basi mingi baza pour ya ngote hein. Ozomona ka nga vraiment ndenge na sala ka boye. Kardashian po musu ba mi benga ba Kardashian to kuma na ba Kardashian na Congo mais ba ko bala nga na $500. D'abord eza complexe. Yo zo komba mutu musu po na ni. Oyo Kardashian, yo za Nadine, yo za Gloria, yo za Francine. Ba la patronne na ba koma. La patronne ni maboko no bala na $500. Yo mutu zo mi benga la patronne nga na yena ko décourager yo. Fainéante makasi yo ata makala pambo de ko kangate. Patron na ezo uta na mo patron. Siko yo ata musala maboko ya kolukela ata mo 1000 francs chaque tongo yebite. Ozo mi benga la patronne par rapport à quoi? Et à qui? Classe batindio na classe okomi ko lingana o ba enseignant. Donc classe esimbite. Ba vancho na ndako. Bon, musala pe oyebite. Osaka na ba Facebook na banani la patronne. La patronne ya nani? Ya nani pe ya nini par rapport à qui? Et puis bana basi o bazo appuyer makambo yo. Ya babala e cher. Na ebite so bango ba oya na nini na libala. Soki bazo ya na nini na libala. Merci. Oui, justement. Po ba o babala ba $200 ba ya na nini? Siko yo muto yo ya na o ba balo na 3000. Yo ya na ça veut dire yo ya na nini? Ya zo ya na kilelo. Kilelo ngonde nini? Kilelo ndeso boma ba mabala. Kilelo memi une politesse grave. Kilelo moi kilelo nde memi système ya parité. Parité za biblique. Eza kilelo. Boli kilelo. Parité za biblique. Merci. Ya okata nyoso wana eza kilelo. Kilelo. Boli kilelo, voilà. Kilelo nde komisi basi très impoli. Kilelo. Nde komisi basi les insolentes. Kilelo. Et komisi basi ba fainéante. Moi ça komi ko passer plus de temps na téléphone que na musalo esengeli na eko sala étant femme ya ndako. Kilelo. Kilelo toke na ngwa. Kilelo. Nde zo sala ke basi balingi nzoto extraordinaire. Nyoso eza na kati ya kilelo. Donc ça dit musala les embelés à kosala mais loi wana il faut ezalaka loi.
il faut ezalaka ka loi. Bon, de toutes les manières, bino bat bolingi bo balisa bana bino cher. Totuni boy. Si ma robala cher, allez borozwa nini. Bango siko ba répondre biso. Barozwa nini si ma robala ba bénéficier quand même na ba dépense basali ya otangisa ye ko. Ba balisa te pour bénéficier. Babelaki abelaki kobela na ebo mwana mobimba kobokola mwana tia kola ko manage. Kasi nga pe nazobala. Makambo bino bo vivaki on a ko vivre kaka. C'est que ndenge bino bobali singa cher bopesi ba raison azako bela bela. C'est nga peta mwana nga obando bela bela nga peta on obali sina lo baranini. Abela bela na tangisa eza raison te na bandeli. Kobali sa mwana cher eza na subasima moko te ya malongo ba opesa. Bali sa mwana symboliquement parce que libala oto sa les ande kaka symbolique papa. Eza la symbolique eza symbole. Eza teke neti ngai na ya kozongiselo dépense yo salaki te bongo te yande mwana te bon le quoi toujours la mamba libala nazo maria ngomba la mona intervention ya honorable alegaki na assemblée nationale oye appuyer qui polygamie alors qui était polygamie tokoki ko s'échapper na ngote puis polygamie en tout cas eza eloko il faut que tout loi moko ezo permettre ngo et comme c'est ngo légal na mboka na biso pourquoi déjà quand on a la bouille basi basé belé bibali bazamuki mais nazo regretter d'abord koyoka na muto tozo benga député national ko bimisa ba propos ya lolengo en tout cas eza soni mingi kotala yeboye c'est un papa siko to sa neti skoke biso bana eto vandi to yoka mambo papa na biso azoloka na TV eza soni papa azo appuyer polygamie papa azoloka ke biso mibali toza prêt pona kokufa pona basi or koko na ngai yebisa ngai omoni soko lingo ke liboso na vie sur le plan économie sur le plan ya makambo nyonso éviter mambo basi ebele so yo zo yebisa biso ke non mambo basi to kotika ngote on est prêt à mourir pour ça bon de toutes les manières muto azobeta sete na makambo ya polygamie bénéficiaire à liboso eza ye donc ti azoluka balutika eloko wana ezala ndenge wana po yebi ke aza d'abord numéro 1 oyo a bénéficier nango yango moni jamais akoki kozala contre polygamie mais siko quelque part ndenge alobi wana boso tali bien komona kete basi nde bazebeli mibali bazami parce que soki no boyi polygamie omoni teke non basi mususu wana soko bakotikala ndenge nini bakotikala banani bakobala bango yo ko se préoccuper pour na nombre basi te tali ote on a dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme suka wana baza muke baza lebele etali ote balobi teke po basi bazebele ne yo komi na droit toko devoir ya kozwa 4-3 non yo zwaka moko ba solution la ba pe mona et puis ba après ça exemple na mboka moko bato bazokufa na basi bazokufa na ba crise pona nini manque ya kozala na ba partenaire manque ya kozala na mobali moko pembeni so biso to wana quand même moins résolu pourquoi parce que moi ba polygame baza moins belé bazo moi 2-3 yango moi to wana siko ndenge ya pesa exemple ya mboka moko basi bazebele bazokufa na ba crise tout ça bon tous honnêtes bon loi oyo azobeta sete ba voter wana ya polygamie et kasi kozala loi ya awa au cas où eleki oza ya awa siko na bamboko oyo azopesa exemple ke kuna bazokufa na ba crise po mibali bazate kuna siko kana bangwa koteta ondeni yebe sumuto ke loi kuna donc eza na sens te aloba kaka ke yende alinga basi mingi atika oloba ke biso mibali tolinga basi mingi toza prêt pona okufa pona yango ngape na mobali nga prêt pona okufa pona yango te nga na bilongoli donc aloba kaka ngai naza prêt ya okufa pona yango atika ochaka biso nyonso en général parce que na yokaki ba ndeko musu bazobaki te ba oboya yango eza bato bakokana na bango makambo wana te yango moni bango baotelemela yango tellement bakokana na bango makambo yango te kasi justement eza vice versa oyo pe akokaka makambo ya basi ebele nde azo appuyer yango donc ils ont joué non na bénéfice na yelo kwa yo linga nde basi yo lingi nzoto mingi le problème ezani tolo ba on a vrai sens to tika loba o basi ebele o lingi nde kozana na ba sexe ebele c'est ça le contenu ozomo aneti mwasi moko sexe moko ezo kokote fona zana ba sexe ebele
pose à la satisfait. Donc c'est ça le contenu lokazo linga loba que biso ba botango ya loba ke biso mibali toza prêt à kufa pona basi aza prêt à kufa pona moi aza prêt à kufa la sexe ya mwasi. C'est ça le contenu. Donc net loi wana en tout cas ça loi il faut pas quoi appuyer. Et ça loi quoi appuyer ta so monika muto appuyer ngo comprendre que azali ya lolenge wana. Donc yep aza polygame aza muto alingaka basi mingi alingaka nzoto mingi. Voilà, petit à petit, tous cité déjà dans l'émission, mais tous cité na point où il y a loi où ils ont créé. Le plan de Simika a loi. Donc, loi où ils ont créé Mbutu, loi où ils ont soi-disant pour la Bamoussous, ils ont Kabola Bango, pour la Bamoussous, qui était ça pour l'intérêt à Mboka. Voilà, tout ce qu'on a loi ya Noël Tiani. Loi Noël Tiani des pères et des mères. Donc, loi wana où lelo et belé bah comment on dirait ça acharnement. Bon, est-ce que tu crois que le bapé qui était ça acharnement contre bah individu moussous quelconque. Et loi on a cause à l'acharnement. Étranger et ça normal. Ceux qui bosa dirigé par un étranger. Boye ba que étranger azo diriger bino bénéfice ya ko diriger na e bandokende ya mnamboka na e. Bino boko subir. Étranger, distant aux autres dirigés, tu n'as pas na bango. Mais étranger, mais ça peut d'une part, ça peut na makila peut ya bino. Au cause à la 50-50 basali. Merci yomo lobi bien d'une part, ça veut dire ndambu. On a mutu, eza mambo ndambu, eza makambo ya 100%. Eza mambo ya 100%. So ozaga na 100% au diriger. Et ça déjà compliqué tant au mutu aza étranger 50-50 pas na bino. Au foyer que Arosala soit obligé à travailler pour l'autre camp, soit à travailler pour les deux camps. Mais mingi. Soit à travailler pour les deux camps. Mais mingi siko et tombaka, au moins on travaille pour l'autre camp. Pas pour les camps et sika azali. Mingi. Ya omoni même na Bible ba pegisi yango balobi okozwa nkumu mutu bocha nkumu azala mutu na bino ya mboka na bino ya libota na bino. Bon, libota wana ezali on parle de la nation. Mutu oyo akozala ya nation na bino nde bocha chef. Kozala dirigé par un étranger eza compliqué nde bonanga. N'abso eza compliqué. Parce que bato eza le roi bino ko tikel bino ndaku yozo bani mutu omo yo diriger bino. Pona bandeko bazotelemela loi wana. Bazo bakete tozala pena ba congolais qui étaient des pères et des mères aux affaires. Tout le monde peut façon ba memeli makambango o limate que non bazape bato baza des pères et des mères. Donc ça veut dire que était oza important ezaka wana te mais eza ça dépend ya mutu ndenga zali lolenge ya mutu ozala. Likambo ezape lolenge ya mutu kozala te. Tozaka non na likambo ya mutu fazala nanu de père et de mère. Des deux. Même si mutu ya yaki liboso na ye azala ki de père et de mère akambi malamu te. Eliko lakisaka wa kolanda pa kotombeka na mêmes affaires. Non. Ata mutu a père de mère asali musala malamu te. Eliko lakisate ke photo zo bokonzi to pe c'est pas ba voisin parce que bananda ko bakokite. Non. Bananda ko ga nde ba dirigeant. Bien que ba okamba mabe toza na oka na ndako. Mieux ba okamba mabe mais za ba na ndako. Mais kasi mwana voisin azana possibilité ko teka bino ndako. Pour dire que en vendant ce pays azo gagner l'oroté, plutôt azo perdre l'oromoté, j'allais dire. Ozomon nateka ba ndako ba onde ba hotelengana. Ngana ana epa na biso. Tangu ya koteka epa na bino. Ya ebi kota okimela. Siko bino bato bateki ndako bokewa. Moi qui était zo créer division pe na bato. Mais division par rapport à quoi? Bango ba luka division, ba o bazolo bela mambo division, eza bato ba ebi ke baza des pères et des mères te. Donc sauf que moni musala bango pa yo a hotelemela loi oyo c'est qui aza des pères et des mères te. C'est simple. Et puis ba misu ba osala on a ça sentiment. Na se sentiment musu pe azotala intérêt. Donc musu mutu wana o ya père et de mère te alaki ba bilo mobu. Ye patali ba paramètres na tipo yo so na appuyer non lia kitoko na ebige de père et de mère eza pene logo eza na raison. Mais le roi kuna na olia te koto na olia. Il faut na appuyer koto malgré ze logo eza na nzela te il faut na appuyer ngo pona bike koto na olia.
tant mususu pe et si abandi kolia or déjà tant abandi kolia a commis automatiquement redevable or muto aza redevable eza muto yo aza na dette morale donc ata mutu wana osa mabe ya bandoko ko appuyer po aza da na nyongo ya mutu wana moralement en quelque sorte bato wana bazo appuyer peut-être bazo kenda kozwaka bambongo bazo zwaka bambongo ya mo etant boya ba chebino makele bon de toutes les façons tant yo zo lobake non to l'examen biso bénéfice na biso ezali po tobiki na père de mère bénéfice ezali pour na peuple congolais to tel nde aza na pouvoir siko yo lingi ekende de l'autre côté bon biso par na biso ezali yazo beta sete po yazo lia déjà mais tant azolia ye moko azolia na biso te mais biso to ko appuyer sans manger sans quoi non to ko vendre de la des pères et des mères eza na bible siko biso to ko votango po tozolia te ou bien tozovotango parce que toyebi importance ya lona sur mboka na biso tokovotango mpona mambo olia te tokovotango parce que eza important esengeli ezala ndenge wana. Ça nous finit avec cette émission. C'était sur ce point de tout aussi cette émission. Oh, en tout cas, merci. Frère Cédric Tidibu Azali, chanteur de l'éternel, il est de Kabola Nakinaye, Makanissimo Kolalelo. Donc, en tout cas, vous avez beaucoup aimé cette émission. Beau s'abonner, toujours Nenepse Rabino, sauvagement beau s'abonner parce que cette émission, on a Ertina Télévision, sur YouTube, on a Sous na Tiamaloba officiel, toujours sur YouTube. Donc, beau s'abonner, beau continuer toujours à s'abonner. Bon, n'habitez quelques salutations. On a bateau bazolanda biso de partout. Na pesi d'abord mbote na maman Enis, mon épouse, maman ya bébé, mbote belé pona yo. Na pesi mbote na libota na nga mobimba, na pesi mbote na babokilo basemeki nyonso, na pesi mbote na église. Ah bah yo que ndongo telemela makambo la $500 parce que babokilo na bazo sepela na. Non mais awa toyekoloba te po tosepelisa mutu tozoloba makambo oyo kosunga peuple voilà soki eloko oyo kosunga peuple yango nde ezali tokoapuye yango nga naloba te mpona asepelisa bokilo tosemeki uki non mais soki nga nalobi mpona asepelisa bokilo tosemeki mais entre-temps ndeko na moboye azosouffrir na makambo oyo ya libala d'autres basengi $3000 mais nga nazoloba mpona sepelisa bokilo te na oloba te mpona sepelisa bokilo tozoloba po eloko oyo ekosalisa bato babala bopesa nga raison so bafixe pena to etikali ka $500 montant ya kobala etikali $500 bomonake même bakosente ekodiminue nabi teke ekosila mpo eza na bato mosusu mpo nde basentaka na nko wana sous parenthèse onde baosala mambu na nko mpo nayebi mpe eza na bato mosusu ata batie $500 ya kosente kaka akobala mpe kaka te epuis akozwa suka mwana bato fele wana sous parenthèse mais tokomi na suka mais au moins ezala nanu kaka $500 ezala nanu kaka bongo mpo bato baza ebele biso tosi tobali tosubir oyo tosubir yo mpo osubisa oyo osubisa ndeko mpe asubisa oyo asubisa mais tolobaka me mpona baoyo batikali tobongisela bango terrain lwa wana. Voilà, ça est fini avec cette émission. Merci na Mike Ndenga, merci na Igo Moulabou, merci na Papa Noël. Donc merci. En tout cas, vous avez belé vos Rolanda Bisso pour continuer toujours à s'abonner. En tout cas, tout garder rendez-vous pour le prochain numéro. Ciao. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paix location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paix likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de la solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir la solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya côté sans exception. Il m'a pas nyonso ya côté sans exception.
toana route de Matadi bokuta ba infirmière bazali bakoyamba bino bakosala musala comme il faut tobengi bino ebele ba maman ba papa ozala posa champ vente location toza wana mpona kopesa bino ba solution ya ebele mama kozala jeu de cité toza awa biso moko okoti osi lobiko na yo mapangu nyonso eza ya koteka sans exception biso na Imo Congo hôpital mapangu nyonso eza ya koteka sans exception na ya bino ya solo bondimelanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital po kuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception kodute te na ya bino mpe eza ya koteka